déjà dans l'obana déjà na benda ko déjà matoi tika ko moya Ibrator soki Ibrator alaksara Fabrice Koyemba te batu pe balanga ba yeba Fabrice te ke Fabrice ala ka chanteur parce que na doute bandima que Papa Chéri ko ya concert wana Papa Chéri a soutenu Ibrator parce que c'est un grand la musique congolaise ou Papa Chéri a soutenu Ibrator parce que Ibrator c'est quelqu'un qui appartient à la tribu Luba. Papa Chéri a soutenu Ibrator parce qu'il comprend que Ibrator azana eloko moko boye. Ibrator azana ba talent au lobby a ko sala makambo ya minene na mboka oyo. Fabrice apesi Ibrator visibilité pour mo qu'il va comprendre ye. Mais Ibrator apesa Fabrice vie. Alaki sendeni ba yembara. Comment va Fifi Siwa azwatin ko insulter JB Mpiana. Ça n'a pas de sens. Fifi Siwa a retiré le fin à JB Tamukolo. Des malédictions. Mais pour comparer JB na Maradona, il faut ça boma, il faut ça la maille était le roi Fifi Siwa. Pour Fifi Siwa azazoba. Comment ken pela uta bangi ba yana masuwa. Yena yana ye, yana bela liboma singa bambongo na kitambo kuna magasin. Lelo comme finga batu. Bon ça be mission n'importe quoi, bon n'importe quoi. Est-ce que ken piana des prêts bana be mission dans le bas français? Il y a Fabrice Fifi Siwa, soit disons Fifi Siwa. Bazalaka na moi et loro mo boywana. Na Fifi Siwa da soif de la presse. Eza ken piana za sikoyo colonne de la presse parce que tout à ça là un vrai intello mutamayele mutaza bagage à la émission ken piana te. Phénomène bana ya wera na bakoko ya wera. Okozwata ya kobenga Ibrator neti koko ya jibe ya weranson. Batutu ba bi marambo yo bon mon ngo za donc mensonge. Merci na Papa Chéri bina demandé ndenge olobaki oko soutenir petit nom Ibrator tina suko ko pesa ye makambo. Merci vraiment continuer bongo. www Congo ma solo Congo solo là.com avec Congo Dialogue, assurance et puis Makambo danger dit. Bonjour, bonsoir chers internautes. Je suis très ravi, très honoré de vous présenter cette émission Touramboka, une émission et permettre à Kato Kitana terrain pour prendre l'actualité. Enfin, il y a quoi informer biso parce que Moussa Nabiso, c'est de vous informer. Ce qui est commis au finga, on est sous Moussa Nabiso te, on est commis Moussa ya batu mususu. Et je dis déjà nazobenda déjà matoi kaka na bandeli émission et pas attaché ya benjure nyonso ya ba musicien bino batu boya ko bebisa média. Moi je suis Trésor King Bukele, bienvenue dans www.congodialogue.com de maman Francine Ngembe la patronne, le cœur des passions, maman o alingaka batu ming. Je suis Trésor King Bukele, je ne suis pas seul sur ces plateaux. Nazana Mutumoko, l'actualité nous oblige. Babi o nyoso ngambwa showbiz. Showbiz ango ya nani po ba musicien tout ba beti showbiz to moni vend on internet te. Mais vend o ye, il faut ka to lo belango. Avec Trésor King Bukele, qu'est-ce que je peux faire si ne pas venir ici décortiquer ce qui se passe actuellement à Kinshasa. Parce que tout le monde en a ba net belé. Souvent dans mon émission, je n'ai pas l'habitude de présenter l'invité, mais aujourd'hui je vais présenter. C'est l'un des cocos de Papa Chéri, Binadama. Bango tuba komi bampiana. Toza bongo na je voulu piana. Oya ye na maloba ya bampiana nyonso. Ye vraiment même biso maloba bampiana tout. Oh pacho RFI piana maloba nezalia. Oh Ibrator piana. Oh yemoko le grand Papa Chéri piana malobane et c'est pas j'ai voulu. Je demande déjà à mon caméraman à l'équipe de Congo Dialogue qui m'a tenu qui me tient compagnie dans cette émission d'ouvrir la caméra pour nato inviter Nabiso. Congodialogue.com. Bonjour, j'ai voulu. Ouais, bonjour Teking, bonjour nos fanatiques tout balangaka la bonne musique et bonjour nos fanatiques tout balangaka Ibrator Raya Lembuzi et Balaloyembo. Moi je lui appelle les Biaticodre, le chef du clan. Tout mais ça n'a ming ko benga bon Ibrator Mpiana et pourquoi pas à Papa Chéri. Binadama moto pamba l'homme qui a mis l'eau dans Coco et pourquoi pas à Mbonzo Centreville à Tabocho les peurs que crée de Molé Malisuya Mokonzi et pourquoi pas à mon vieux héritier Mvoima congolaise héritier Mvoima congolaise héritier Mvoima congolaise. Siko je voulu nyope je voulu piana toyo je voulu Mbuzi je voulu Ibrator. Je voulu piana je voulu Mbuzi je voulu contremaître. Je voulais Ibrator, soldat Yamboka, Yamora Benganga, soldat Yamboka. Nabi Yatango
bamona nga ba fanatique ba la bonne musique o ba nga Ibrator na minute poto ça déjà ko sepela parce que na bige gi basket mo konza de commune un ya basket na mcho tonga moni nga bige soda mboka ko timaka moyango mon vieux héritier minembo HM tanga moni ngai abike j'ai voulu mpiana ye wana le kiriko de la presse congolaise. Merci beaucoup. Je vous lis to bete suma sola showbiz pour showbiz les cas qui batutu ba monyango kitoko ba ebele bandima kiteke Ibrator ba $50 billet koteka ma $25 tolobela après showbiz et loko nini ezoleka lelo na clampiana parce que tokomo benga ngo clampiana. Merci vraiment donc nyonso mon eso les gawana eza vertige ya showbiz parce que bato bazaki na moi tembe moi doute moi trop bandimagite qui est Ibrator mpiana Europe sa makambo apesa ki na showbiz pe bazalaki na doute bandimagite que Papa Chéri ko ya concert wana et arrivé à Papa Chéri na kati ya salle ya showbiz ko rendre petit na Ibrator mpiana visite donc salle ezalaki tombé Papa Chéri ko 2h du matin à 6h30 ce n'est pas pareil mon homme trouvera Papa Chéri qui na parler na 2h concert ya Ibrator mpiana pour nini le beaucoup epesa bakata ya ngote bolam o Papa Chéri asali petit na Ibrator na kati ya Luanda ya ngona ya lembuza talaki azan eloko ozong c'est la Papa Chéri binada mate tant que Papa Chéri aza moto pamba ndo mon lelo o Ibrator à rendre Papa Chéri hommage vivant ezate pour rendre moto hommage ezate kaka akufa pour ebele bato ba comprendre na ba sens na bango à rendre jibe hommage mais jiba kufite non ba hommage dans la façon ebele à rendre hommage vivant pour oyembela moto pour osale moto loko moko ya malamu ezate ka soki akufi. Hommage à comprendre en côté ça veut dire ce sont des gens qui ont un problème de français parce que rendre mutu hommage ezaka ateliwa wana déjà c'est que Ibrator peut asunga ki bato belé ba comprendre le roman ou ba comprendre été lelo je voulu ce total bien c'est comme si yo posa muluba ngai bandana na question ngana bana mongala pena na bena mwana mongala leki ya Patricien le foot leki ya Karen Movoto la perle noire leki ya Yvette Bakando leki ya Joystar Bangato donc mongala pena pourquoi pas yo osangana bangala parce que on dit Papa Chéri osangaka na ba petit ne ba luba parce que surtout lundi na net makambo elobama to mona héritier wata c'était Muluba lelo Ibrator mpiana c'était Muluba toki kota de plique c'était Muluba eza phénomène nini ngo bino baboza na cla ya Papa Chéri pe boza baluba te mais bato ba comprendre est-ce que biteye partout mutu faut sunga rande kona ye yo mona ngo teke batabandondo basungana ka batabandondo na batabandondo yango Papa Chéri tali tant que moto pamba Papa Yoji l'homme qui a mis l'eau dans le coco, abila ko songa ba petit na ngai laisser les enfants s'exprimer. Tika bana ba sakana tika bana ba yemba taking. Na ko sorti arrivé à Jibe na kata showbiz Ibra Aleli Papa Chéri longoli Yoji pangu si Ibra ma misu. Pona za muluba. Parce que soit qui muluba te et le wana Papa Chéri nga sala. Papa Chéri nga sala parce que Ibrator c'est un grand chanteur. O lelo la ksa te belé lonzela ba koma oyemba malgré l'ignorance. O lelo oyo asala ba devoir ba sala nga yena Papa oyemba Ibrator ayemba na siffler. Papa oyemba na siffler. Laissez devoir etira na musique ya Congo yango wana. Parce qu'on a question na ezabo pour tout se comprendre. Papa Chéri a soutenu Ibrator parce que c'est un grand dans la musique congolaise ou Papa Chéri a soutenu Ibrator parce que Ibrator c'est quelqu'un qui appartient à la tribu Luba. Non, merci Teki, on a expliqué. Papa Chéri a soutenu Ibrator parce qu'il a compris que Ibrator azana eloko moko boui. Ibrator azana batalan au lobby a ko sala makambo ya minene na mboka oyo. Po baza bato bako bangonde bako remplacer ba Papa Chéri. Le loso ba Papa Chéri ba lembi bato bako zo relève za bato ba Ibrator ya lembuzi. Yango Papa Chéri a compris que petio azana makambo il faut na pesa eloko na. Ba shangenge ba zo ba relève te. Est-ce que quoi magique pour au monde que non à trésor King Bukela kangio pour achat ingenge ba bogis bo pema ba bana tout au balongwa et pas Papa Chéri ba o toko tanga ba komona ba auto tangi kombote ba zo relève te il faut kaka Ibrator mpiana azo relève. Bon taking no ebse lo moko boy mon vieux Didier Lacoste en forme ebisa nga bi petit ngenge ba somba te ba botama nango quand on parle les faits c'est les faits donc ngenge roso mango te ngenge fo botama na ngenge na yo ba botama na eloko moko boy Papa Chéri isa problème te auto tangi baza bana ya clan wenge ba uta BCBG donc tout ça ni problème na bango donc ezaka likambo tango ezali likambo ngonga ba bango ngala ba ko kite
Et ça, c'est un bon, tout ce phénomène, mon repos, n'est que ton compte vraiment, cher internaute, on va tout décortiquer dans le biloba ou les cananettes. Le temps européen, ça a chaud émission na biso. Je voulais Zaramuta Bacho. Je vous lis. Phénomène bana ya wera na ba koko ya wera. Ba misubabi, jibem piano soutenu Ibrato po aza koko ya wera nsone, a uta epa ya Fabrigas, so azaki koko ya wera nsonte alingaki a soutenir yete. Yozo yo kango tozo yo kangoti. Analyse na yo par rapport ya yango. Tant au rezoité ya kobenga Ibrato neti koko ya jibe ya weranson batutu ba ibi marambo yo ba mona ngo za donc mensonge parce que Ibrato atika loza la koko ya werate aucun jamais Ibrato tant ozaka mettons akendaka a pesa héritier dans makambo yena ya kola ya mba est-ce que Ibrato mta comment confession intime voilà yo nzimisanga te omanga biloko wana biloko wana nakoko loba awa te po asinote esa ni to loba siko pona bato ba olanda biso ngana ko yeba Ibrato comment confession intime me bato ba olanda biso ba ebité pour ngana ko tel so ba paramètre Ibrato apesa ba confession alisa bango Ibrato apesa ba Roi Salomo escadela na toni nano Ibrato ya batango na kolela yokanga mawati Ibrato ya ebete ndeke senza ba chasser na kati zamba ozuma sa sobetse bominya wati bominya mate Ibrato ya lisusu na chaka binanga na 20 minutes mati Ibrato c'était déjà grand mutavana na Jean Koubali asa déjà mkolo Ibrato quand on parle de la musique on voit directement Ibrato. Mais pour parler directement, na baninga na biso ba chroniqueur, ba chroniqueuse, ba meka pe ko sala pe ba analyse sur makambu yango ba obi si y avait pas eu Fabrigas, le loba nga ba yeba Ibrato te parce que tout bo loba c'est pas macroscopique. Soki Ibrato Alexara Fabrice koyemba te batu pe balanga ba yeba Fabrice te que Fabrice la chanteur. Nga leke pas le roi de la forêt azaki grand formateur. Donc bilo boni aka le roi de la forêt mutu a format Fabrice te. Fabrice po yemba c'est Ibrato Yasser Arafat Sombakola. Batu basara confusion, batu ba confondra ba mambu musu ba lobaka. Poto me rappelle Robert de Sol. Est-ce que Fabrice tant bazaki na lisu na me expliquer no lisu e mamla loba ba tutu ba ebi dabi yokula mamla loba oyo trésor dia ba mobutu ebi babi ya mwanda ba corniche tambani babi nde na sola na yoboy Ibrato bazaka na lisu na ba Yasser Arafat ba umbakola na ba petit na biso ba ota kisenso wana petit wana na bina filet na ba ya chéri wa petit non e wana petit na ngaiti na ba ya chéri tant ba travailler Fabrice no tanga na collège ay na chorale na biso ya catholique yo imam na sola na yo Ibrato azalaki déjà chanteur ba travaillera na lisu Fabrice le roi azaki na posa ya musique makasi mo qu'il faut comprendre et Fabrice a passé par Dakumuda est-ce que bat musu ba biteke Fabrice a passé par Dakumuda bat ba moni maman Fabrice c'est pas oui rançon ba gagné Fabrice c'est monsieur Dakumuda il faut pas le baper que Fabrice a les pas Dakumuda Fabrice a les gars pas Fali na Fiki na Baby Sakier ba kitse na podium. Il faut pas le bagagnon son. On a Fabrice Mbamoro maison mère. Fabrice a autant en orchestre ya Ibrato, Lisu, banda ko travailler na ba Yasser Arafat na ba Umbako la mamna solo na yo. To na katsa matete. Je vous lis. Yo can expliquer yo. Ibrato na Fabrice ba ça le quoi permutation. Fabrice appelle Ibrato visibilité pour moi qu'il va comprendre yé. Mais Ibrato appelle ça Fabrice vie. À la gisi ndeni ba yembara. Et tant on comprendre de loko yango et les lots à reconnaître non. Nazana vient en amoro bo Alexandre Royemba Alexandre Nzela tant on a sali orchestre nazo vient en chei wana ndazo ki vie a chei mara mo chef so ki pona bongo te bazaki belet akocha ba chiri migler ba chef ngana omona eza eloko yo soto zongi bo mona kaka e banda na clan na bino piana président Mukulu Jibem Piana ya linga ka kozara président Batutu na Kla Wenge lokwa esili kuna te ye président kaka aya kokuta batu ba former Wenge na bango ye ka président amibimisa kolo Wenge uliati kabongo ayozo su héritier watanabe azana maison mère ya linga ka amibimisa ye kolo maison mère malgré we ranson kolo maison mère lelo lisu Ibrator wazaka na clan Piana na kete orchestre ya Fabrigas orchestre batu ya Fabrigas light music oh lelo ekufa nango yega ami bimisa light music ya orchestre Ibrator Viva Nova orchestre Fabrice donc bango Viva Nova bango ne ba longwe pa Viva to villa bon na ba komona ngo bien te Viva Nova light music orchestre ya Ibra
Tango ba monique mboko to tambola bien te ne basala ini basenga ya bando balongwe bango nyonso tout et Ibrator atikala na orchestre na ye light music etikala nango ah o light music orchestre Ibrat yango ezati lelo viva nova nde orchestre ya jeune frère na biso wana Fabrice po bango tout bazaka sika moko yemana ba fambi ba yemana ba fambi ora ba yemana ba DJ ba yemana ba Anthony Mabeka o mama no sura na yo bango tout ba onani masonani na bosani ko mona échappé ngai mais dabi yukula mamu na solo na yo d'accord Rayolanga na Bruxelles ayebi makambo to solo la Junior Ndala na Amérique ayebi makambo to solo la Schuberkas de Charlotte Alain Kikela yoka makambo so yebi angote apprendre makambo mais tout le monde ba analyse ya bande kona biso ba chroniqueur après showbiz on va parler na kati ya site Fimbu na Fimbu soko landa ki fifisu wape apesa analyse ne tant que mutamayele yo tango landa ki analyse ya fifisiwa olisala ki ondenge nini est-ce que moni aza raison toi aza tort merci vraiment donc mambo na dinga sukolo bango moi trotter parce que bato dia ba comme on l'a déjà comme s'excuser mais baba na yango bien mais bango mo so ba mo senga déjà ba abandon comment na mutu ko fifisiwa azwa ten ko insulter JB Mpiana ça n'a pas de sens fifisiwa akotika lo finga jiba ta mukolo moko des malédiction fifisiwa zaka na Angola awa azali lesbienne na Angola azo bimala bana batamike ya basi na Luanda aki Afrique du Sud ba refoulé fifisiwa en Afrique du Sud et lelo fifisiwa a insulté Ibrator a insulté JB Mpiana pour nani est-ce que mutu ko fifisiwa ko ba JB kombo abenga JB Maradona Maradona yaza Maradona pour natane de l'équipe ba produit fini ba sangani na ba produit fini est-ce que ça na tort toi a raison mutu ko papa chéri a goza produit fini te JB asala nyonso ko sala na musique ya Congo JB balaksa bat ndeni ba peyaka mbacha bien ndengeni bazala na sur la parfait ya bien ndengeni balobaka français ndengeni mission faut la propre ndengeni faut ba konika sapatu ba JB déjà basala nyonso wana oboni JB abim album te azaka papa chéri yango tali abi fon ba petit bazwa relève yango zo pesa petit na za papa chéri et on empêcher ba chroniqueur na ba chroniqueuse basa musala na bango ba analyser makambo parce que soit analyser makambo insulter te mo comparer mutuna Maradona et bimi problème mais pour Zouatin comparer JB na Maradona il faut ça di boma il faut ça maïle te roi fifisiwa pour fifisiwa aza zoba yango na bina azongela basket pour ma belle na ye wana eza niveau na été pour tala moi si moi mukuse boya choko ofinga mtu roi JB Mpiana acha choko belé fifisiwa c'est qui ndumba trop na bangola aye awa parisien refoulé mo boya kisa popcorn na koma mwasi na ye oh akomande dans sali on a cadre qui se meki donc na on a cadre qui se meki moni pena orchestre on a pena ya mwasa batuto talaka matina petit na ngamuke buchu oh ta ozuka mwasi mo pardon omoni fifisiwa te toke non fifisiwa olanda makambo ngana ebi fifisiwa za fimo intellectuel aloba anglais bien na anglais na pena ko apprendre dans na ke molimas na koti centre pendant une semaine ou 2 semaines dans le anglais. Vous comprenez? Ceux qui azala qui interrogent, qui montrent mon bagage, n'enga avec na RTG, fallait pas passer émission Mobimba, fallait pas passer Carrefour, Carrefour est émission bas stagiaire. Bana biso travail facile, qui ou travail ina qui na chaîne. Tango banda ko ye ko la musala ne ba pesa bango émission ba Carrefour, ne za ba tranche matinale. So ye mutaza interrogent na bagage, comment qui na chaîne mobwe, ba pesi ka ba nous présenter Carrefour mobwe. Fifisi wa déjà na lo bana déjà na benda ko déjà matoyi. Tika ko moya Ibrator. Yo banga te ba beta, po sika bo répétaka, pa la fifisi weza tout près wana. Oh, te afutela wana likona mo lo mo anga mo ya likolo wana. Yo changwanga. Oh, na chango bongoti. Uchango ne bongo. Chango pena bongo, taka na chango pena bongo. Oh lo banga dana kota kuna na kati. Est-ce que ça anga? Ah, ngana lo bana yoti. So kota kuna ngana mona ngo libanda na temps kota na ba pala bongo te. Ya mutana maturité te. Muto be yo benye mutamayela na bagage. Akoza ten ko insulter papa batu, papa baninga. Oh lelo so eba poursuivre ye ba okanga OK musika. Ken pena yo afinga ka kofi akomo lela buba ka ba me prison awa. Akoma ko lela ko mona mki awa. Kolela bilela lela mayo katia bandi suko finga batu. Mais ngana on comprend ni to benga insulte ni to zo benga un jeu parce que ko comparer JB Mpiana na Maradona, moi je pense JB Mpiana aleki Maradona na nini. Pour Maradona les lois légende ya foot. Ko comparer JB Mpiana na Maradona, ça peut le teka JB Mpiana légende moko boye ya foot et ya musique congolaise. Yo on expliquer bien.
ba comparer JB Mpiana na Maradona. Maradona beta al soubale. Abeta te mat kombone etikala bemba nyoka si la somme te. Etikala et Papa Chéri Binadama aza toujours na temps. Masala liso album te. Masala album. Soit ça l'album te anga azala sou na temps ko répéter le sou te. Et le quoi Papa Chéri a répéter à chaque fois na kati ya baroba yeba ke Papa Chéri azo préparer album. Mais Maradona pas beta badada na pleine pavilla na so okay. Au mona ke Maradona pas beta ne badada. Badada na palin. So Papa Chéri a sa boulot o bim sa album nga na siré yo kanga date c'est l'autre ça sur les 9 sur les 8. Papa Chéri azo bim sa album na ye. Et album Papa Chéri yo kona kini to yo kona palin na badaida na ba nani nakla piana tout ne bot boyo kango. Ko kino ça j'étais. Yo kango partout parce que Papa Chéri aza déjà grand. Aza déjà grand donc toyo kango partout nyonso wana ezali vertige ya showbiz batu bandima kiteka showbiz wana ko tonda showbiz wana e ko bukana yango lelo ekomisi batu lokola ba Alain Kokolo oyo azwa kombo ya batu ya Jibala te yango comme Ken Piana kombo na ezala Alain Kokolo azana ya ene bela liboma Ken Piana babi kombo na Alain Kokolo nga yebitenga na lukayo opesa nga vraie identité na yo na carte de lecteur kombo ya Ken Piana wana eza Pacho RFI Pacho RFI ndapesa kombo ya Ken Piana wana kombo na Alain Kokolo autaka na mboka na bango na luka na mboka na bango autaka po na expliquer pe na bien o comprendre que makamoto ça e ba GT on comprend. Donc, j'ai voulu à lobby. Bon, moi je fais comme mon travail. Il y a ça, ni n'importe insulte mon côté ça na katiwana, mais le roi Baba Bimis insulte. Bon, Alain Kokolo, parlons de Alain Kokolo. Alain Kokolo comme Ken Piana, comme Ken Piana, uta bangi ba yana masuwa. Yena yana ye, yana bela li boma senga ba mbongo na kitambo kuna magasin. Lelo comme finga batu. Bon ça be mission n'importe quoi, bon n'importe quoi. Est-ce que Ken Piana des prêts bana be mission dans le bas moi français? Mais c'est encouragé. Attends, allo ba français mais les fautes c'est ba honorable Zakari Baba suivre na ngai, les fautes c'est ba ve ba zo ba petit mo ben individu mo boye, le quoi via ça qui ngala facile na ye Olivier, ba petit mo ba vers le côté bango, trop de côté ma idéologique ya kinya le ne ba comment ba journaliste, ba comment cha mage, pas journaliste était. Non, on a des présentateurs et des animateurs, ce sont pas des journalistes. Ken Piana journaliste peut-être Ken Piana kuluna de la presse. Et ça quoi fifi si on a soif de la presse. Et ça Ken Piana sikoyo colonne de la presse parce que tout à ça là un vrai intello mutamayele mutana bagage à la émission Ken Piana te par amour pour moi c'est respecter avant na kuna yena bana ye au mouvement de l'émission moko ya bande ko langai na visible ose ko yinda mabena minutes oyo et yindi mabena kitambo dudu ki binda boy wana ce sont les aventures un présentateur ou bien un animateur avant abane émission il faut banana annonce et tant abanina annonce tant za mutamayele parents oyo raisonnera bien est-ce que bike pour muta sepela na yo osala musano mo boy pour mon papa mo na bani ba vandi ba cheo boy annonce na yo ka façon parler na yo introduction na yo est-ce que mutu pour raisonner ka otala mais so bandi kaka lelo eza ko yina mabe gi basket mo konza de commune oh nani boye liave masokolo liave wanza oh japana mona mtambongo do biloko wana biloko to maboma il faut bien commencer au bandi ta boye na l'accès na apprendre ta mukie. Hein? Yo apprendre étant que yo nani parce que Ken Piana batwa monara a présenter une mission yo siko nani pour apprendre Ken Piana bon mona teka makambo tout comment ça leur na lo ina za mona ina ngana za mona ina animateur bien formé à l'Institut national des arts je fais l'animation culturelle cop au cop na ngai Ken Piana atanga wapi akena apité oza cop no moke se ko se retrouver na qui porte parole oza cop no parole de Ibrator je suis attaché de presse de Ibrator jump na ibma mona solo na yo. Comprends très bien, moi je suis pas le porte-parole de Ibrator, je suis le corps présidentiel de Ibrator Yalembuzi. Et pas un piano zana. Et pas un piano, je suis le petit frère de JB Piana. Eh, non seulement yo, Ken Piana a un micro, a un banda salle chers téléspectateurs. J'espère bien que vous êtes tellement nombreux devant mon petit poste télévisé pour regarder votre tranche de l'émission Pitopal qui se présente chez Ken Piana. Boui. Alors ça là yangote. Annonce yo PCA yo ko la mikolo. Le ko wana zupena abandi ko yeko le loko wana ya mukie wana pena salut chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes tellement nombreux devant petit poste télévisé pour regarder votre tranche de l'émission Pitopal qui se présente chez moi votre humble présentateur qui est un piano Pitopal et moto likolo moto parce que aujourd'hui nous allons prendre le temps de parler à propos de Papa Chéri Binadama avec son artiste Ibrator Yale Mbuzi Ken Piana mais quand yeko la mo loko wana moi français ça la moi bien pour rapport au blanc ba lor solete ana avec moi idiot keba mais keba ba kanela yo pour minute makambo kanela nde makambo kanela nde eza trop comprenez que nous sommes na grande avenue na kati matete
o esika makambo ezali o ye moko azoloba yebi po après awa za na mbangu DJ Mananga mutayami biso na Android ne boyoka ka babwa kaka DJ Mananga un moment appel mutango boluka yeyo bakangi ye Nkuba manga parquet yebi ki manga parquet te to mona nde bakanga o mona bakanga finga papa batu na mama batu te na finga papa batu te na loba nini yezo pambola ba jalou mo pamboli papa nanu te someli papa lopango te o someli mama lopango te yo moko zo futela mondimi o pambola ba jalou et dans la jona biso mo parolier Jean-Jean reçoit le bar l'homme est né naturellement bon mais c'est la société qui les rend mauvais et l'entourage aussi sur le monsieur question entourage na ye ezalaka bien te yango wana e commissaire bongo korobananga ka nena loba bongo ka mukie ndi créer peka makambu ken piana na fifi su aba osala olobi pona aza mwasi ya Christian de Corne. Donc, pour Nayo, Ozomona Fabrice est derrière ça ou encore Ezaka Moussala. Il y a Fabrice, Fifi Siwa, soit disons Fifi Siwa. Bazalakana moi et l'euro mo boywana. Et l'euro nini. Yo me timbisa biso te. Timbisa biso. Qu'est-ce qui cloche? Est-ce qu'ils ont des mèches entre eux ou quoi? C'est qu'une ngazalaki awa epana yo pour na bendaka Fifi Siwa mato ina ken piana. Fifi Siwa soza mutamaye les la vérité soit temps ya koluka biki na kaye au commis OK na chaîne moko quelconque au déposer ça les carnet de charge au ça carnet de charge na yo au pesi na chaîne moko quelconque ba engager yo et non aux na chaîne moko boy on représenter Carrefour ba tranche matinale o ya bana miki ba otaka ba effacer ba sala comme stage na bango le karawana yo comme on sala yango et ça na niveau no te ba boza mutamaye le otanga ngana ebiki ozara lesbienne na Angola et retient bon match congolais même na solo na yo oyo maître yuko na Brésil ba mama solo tekin to kolo ba blo mususu ape mokile yindi ombe baba kanginga te me bakangi yo ba okanga ngai les propos tenus dans cette émission n'engagent que son auteur ba eba ngote mais yo no ba kanga ngai yo no poser nga ba question non moi je pose des questions parce que c'est mon métier de poser des questions ceux qui ont au lobby mabe parce que les propos tenus dans cette émission n'engagent que son auteur ba effraction ba kanga ka kolo effraction auteur et effraction ngonga za effraction yo ozolo banga mutina tona muno mon vieux héritier minimbu lobat nazo tcho comme témoin na ngai Fifi Siwa na bandeli lisusu sala régime bongisa taille na yo pour ma belle na wana pour robo maman na batuna mbetu na butungo mususu mwana omelaka libelbe pa le gwele ki munene kangi pe na munora kufi eza de ba risque ken piana zongela kombo na ya Alain Kokolo le ngola kombo ya ken piana parce que jibem piana arose na bandeko ya ba essentiel te le kwa yo bandeko ya ba délécon bandeko bazana ba bagage parce que vous avez le diplôme ya D6 parce que ngana ba ina réglo tina suka amoni yo pe na ngana réglo parce que ngana to yebani bien na vie na yo de pro bana mamba presse tika lo son mani mutuka ni vélo ni moto to yebani ngana yo kenda Dubai kenda Dubai okena Dubai na mbongo na yo to na mbongo choisi matata ngapena kena ngula la coste des fois ngapena kena ngula la coste des fois ngana kena lwa na la coste des fois. Merci beaucoup, chers internautes. C'était comme ça l'émission Touramboka avec Trésor Bukele King. Que ça ne choque personne. Je dis bien les propos tenus dans cette émission n'engagent que son auteur. L'auteur de ces propos s'appelle Jevulim Piana, le contremaître Oazana Clap Piana. Abiyazale qui a papa chéri. Mais ce qui m'étonne, c'est parce que lui, il est Mungala, papa chéri Moulouba. Comment il peut s'autoproclamer petit frère naïe pendant que Ninobi ça n'engage que lui. Bana poto, bana partout dans le monde, Kinshasa, Asie, Océanie, Amérique, pour ne pas dire que bana kaka Europe, au Bolanda Abisso. Dans un cirque, émission Oyo, est choqué, joitant. Yeba pour nani je voulais le bien donc to traité ba réaction te ba que réaction non surtout ça une action ou ben la réaction des agines action moko boye ou sali que non je voulu area papa chéri ba manquer Ibrator yango wana nazo benda bango ka matoi nazo régler bango basala click na bango ya babuzoba ya bato ya internet bazanga bagage. Merci pour ne pas tout continuer, pour ne pas trop tailler la bavette. Moi je dis déjà merci à comme ça Schuberkas de Charlotte, Alain Kikela Junior Ndala, mon ami à partir il y a Amérique, hein, mon ami Junior Ndala, Rayolanga, petit frère, il y a Jogo Kilo, il y a Matete, famille Langa Nyoso, na pesi bombote. Arsène Mabeka, na papa, moi eloko nao ya suka liloba suka na émission oyo.
Bon, merci vraiment. Les Dobananga Yasuka vraiment ming na obeta c'était vraiment bande qu'on a biso ba chroniqueur ou ba journaliste ou ba animateur tous ala un message tous ala tonto bossa na nokité to bossa na makambo nokité po to ko bossa na makambo moi trop comment on a monté le croix papa chéri binanda monstre déjà grand azamuto a pouvoir déjà nyonso ko prouver na kata mokeli mais to ko moment na batu oyo ba ko ipe ko insulter yete mais ba ko zo atteindre ko insulter ça n'a pas de sens tous ala batu to ba façon nini ya ko loba likambo lokwa bozaki na beso bomona échec ya Ibrator na showbiz lokwa bomoni yango te bondima ki pete ke papa chéri ko ya showbiz to bi ke vertige jané soto sali bino pona bon pour bandaka la tout ce que mon abino na TVT boloba biloba loba mais boye ko loba ngo pour bon Ibrator a beti showbiz et ça li plein ya craquer ya kokosa te ya bango ezala molili bakota bateneyo bakota na cher pasteur banda kote ya ozana alléluia si to mona bato to mona ka molili na bachombo ezopela mais biso éclairage to mona na lumière. Merci na papa chéri binada mandenge ndenge olobaki oko soutenir petit non Ibrator tina suko ko pesa ye makambo. Merci vraiment continuer bongo ezate pose la kaka mpiana ozala molubo ozala mwana papa chéri abe de charme ozowe la troke yo batumsu ba ko wela comme papa chéri yo za mwana papa chéri mais ça yo papa chéri c'est pas la peine yo o pouvez mokili ba mona gete yo po ça yelo mo ya bien ya ba mabanga na po to tangi ba komba ba to trop émission mabanga te ki na kana kanda nga so fait bo sa micro mais nga bato ba déconner te on nga régler bango to tangi bimika on dirait to ko fandela ba mais to fandeli ba to fandeli ka ba makambu o ezoleka mabanga no. Merci te king d'abord na profiter na pesa mbote na papi mokiki nano silte na kati ya London City papi mokiki nano et s'il était Eunice Kapesa la belle créature les amis de Ibrator na kati ya London et pourquoi pas na ngambo Belgique kuna na moni vivant ko livre d'or l'international tout ça n'aura ndenge to yoka les amis de Ibrator na kati ya Bruxelles na lela bino trop. Et pourquoi pas à mon vieux héritier voix match congolaise mon vieux anniversaire le 17 juillet et ça n'a plaisir tant on a appel il y avait un héritier voix match congolaise et ça l'a bien et pourquoi pas à mettre Yuku na Brésil Bogali Bongongo Bogos Christian Dando Jenny Lema Aquarium Mbesi Yamboka Vanessa Kama Oya Jack Tumanda nouveau marié et pourquoi pas à celui qu'on l'appelle la Cléta Kisenda. Ah maman la Cléta Kisenda Jude Damakese na kati ya London ba fanatique tout ba ngaka Ibrator ya le mbuzi bo continuer bo mesana toujours na docteur Njadi l'été ta don de débat tout ba yembaki Njadi mais Ibrator ayembi a corriger bango apesi bango devoir et na minute toujours producteur na biso kombo na ye docteur Jeff Njadi l'été ta don dédié et pourquoi pas pour que je finisse je profite à l'occasion de saluer celui qu'on l'appelle mon vieux héritier Minimbo HM Cédric Minimbo ya de ma bon anniversaire à toi mon vieux héritier Minimbo batutu bolingaka nganga pe na lingaka bino trop donc tous ala toujours care ngana bino toujours quand to salaka yango vraiment donc na ndenge ya vitesse anniversaire na ngai le 17 juillet so boko yembela ngai boko sela nga ba vidéo bo sala numéro na ngai ya contact king 089 037 68 76 089 037 68 76 bon meka ko benga ngai pona ba conseil o amoneke na déranger o meki ko melanga na Facebook nango ko mika ka j'ai voulu ko cha séparation te o sangisera j'ai voulu au mona jeune mo ya bogar la ta complet mo ya zonki za wana o tindeli demande vraiment et ça nga vraiment plaisir ngana bino vraiment naibi to kaboni wana merci te king ndengo zutin ko ya mangai to sola makambu oyo vraiment o mona betsel baku ameka mpe ko limbisanga ko. Merci beaucoup, c'était l'émission Touramboka avec Trésor Boukele King. Qu'est-ce que moi, Trésor Boukele King, je vais vous dire, je vous donne rendez-vous dans un autre numéro. Christian Dandou, je te salue, je salue tout le monde. CongoDialogue.com CongoDialogue.com